Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Merci d'avoir choisi votre émission Afro d'ici de Makambo. Une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte à travers le million de garçons de la presse internationale. Vous allez découvrir beaucoup de choses, ça vous invite car Nenge Zalaka. Balobi, rien à commenter, rien à dire. L'autre dimanche le 10. Donc, Théo Lobela Mingi ma solo ya Bonzambe. Masolo ya ba frère na biso ndenge bazopengwa na kati ya église, masolo ya ba chrétien nde baza ko se comporter mabe, masolo ya bato ndenge bazobebisa réputation ya ba pasteur na ba frère en Christ plutôt. Donc lelo toza na frère na biso Riley toye tosolola kaka ndenge ezalaka et na opesa mbote na bato tout balingaka site na biso Elengiakomba TV. Na nsima caméra ezalaka toujours balobi Trésor 520 giga. Donc il y a l'équipe cameraman tout le temps contredire azate pour avenanga bayebi na lobana point d'interrogation na suka po sauter déjà point d'interrogation où il en a rezala lisute. Donc balobi boss de boss GP qui a ma babi boss baboaka ki koleka boss ebele babi Autriche et tout ça ndenge tout ça. Bonjour Farine. Bonjour de la presse. Ouais, tout ça awa André qui a Elengiakomba TV. Donc bato baza vraiment na besoin bayeba na premièrement na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud tomona mama nzambe pe ezosalema trop. Tomona ba frère bazali ba o bambengaka ba frère profond na ba o musu bambengaka ba frère ya chaque dimanche. Tomona mama nzambe na Afrique du Sud ezokende. D'après moi, il y a un ensemble Afrique du Sud étant Kenya na bato nyonso banipesa epa nzambe. Il y a aussi des frères mosusu bakomisa bango église comme si eza nango ensemble moko bandakendaka kosala baje on n'a pas na bango nayebi te koma babango na makambo nzambe. D'après ngai bafrère oyo banipesaka na nzambe à 100% bazala pe resiste na basala. Ouais, fidèle internaute bota biso tu es encore très jeune tomonio oza jeune parce que toyebi même ba jeune balobaka jeune, même Bible lobi jeune réjouis-toi de ta jeunesse là. Mais tomoni ba jeune ebele baza trop loingi et eloko nini esala emema wana présence ya nzambe. Bon eloko esalanga makasi na mipesa na nzambe parce que nzambe aloba bafaçon ebele alobaka epuis nzambe ayebi koma abenga mutu na makambo na ye. Alors mpona kotala bajeune baza trop loingi na nzambe donc parce que ya si moment eloko nzambe ayebi koma donc obenda mutu na pembeni na ye. Alors mpona ngai nzambe asala ebele mpona ngai mpona parce que ndenge abendanga na pembeni na ye eza grâce oyo na réussir nasantaka l'aise kana aza na pembeni na nzambe. Ok, merci beaucoup. Toza besoin toyeba osambelaka na église nini ou soit obongola motema na église nini, obongoli motema kaka na Afrique du Sud ou soit obongola motema depuis Congo parce que toyebi ebele ezalaka keno na Congo azalaka mosusu moto aloyenge ayaki na mboka mpaya abongoli motema, mosusu mpe azalaka na Congo azalaki motu mwa frère aye na Afrique du Sud awa abongoli motema. Donc na part na yo ya yo ezalaki ndenge. Oui, merci la question que nous avons vraiment bien pour nous avoir l'occasion de faire la pasteur en sur le Congo mbote à porte donnant. Nous avons grâce à Manzambe tout le moment tout. J'espère na ba primaire. Nous avons eu ça un message moi ouais c'est ça qui m'a bien en fait sur ma parce que nous on a fait ça la classe ça les premiers. Ici na ça qui m'a bien en fait sur ma ici na ça les bon en fait sur ndenge permettre nga pe na moi on tambola moi attends son na butu. Il y a aussi des bandes comme il y a quelques temps, on a donc on réagit. Ils ont vraiment appelé ensemble. Et puis, ils m'ont dit ça dans la vie, on va donc ils ont servi ensemble dans la vie. Donc, on s'en a payé grâce à un thème, dans le thème des pays, malgré tout, on a un peu dans le monde, on peut taper dans le monde, la vie, il y a le Enge. Mais pour ça, on a été na bena na qui a mon mais pour l'instant c'est moi occasion à kotisa mama modima na mama nzambe donc ya kotaka ba stop na mingi ya mokili na na ndo atsa. C'est que en vrai dire tout le bas depuis oya na présence ya nzambe etika peut-être mambo ya mokili c'est que nzambe apesa aux zara na besoin. Bien sûr parce que nous sommes pas très à l'aise quand on a la première nzambe puis dans le temps qu'il a église on a vraiment à l'aise ya kuona que
parce que tant que la mokili tout le monde est bien na mokili mais tant que ça na nzambe tu vois que et le moya motu ezala ke kobenga mama na nzambe nde yango ya motu ya otoka kozwa na finaliste. Oui, na ina soulevé eloko moko sur église. C'est l'église na biso tosambela. Tu m'as dit que non oza frère ya église na biso là-bas on ya pasteur na biso Louison. Oui, toyebi makambo ya baeglise mwa baréalité mpe eza ebele na kati ya église parce que ere tooloba église eza mpe na basous-titre nango na kati toza mpe na bato oyo bakambaka biso na kati ya église e makambo na église na bino la borne etambolaka ndeni. Oui, la borne eza église ya monene au monde entier yebi ebandi pays Congo ti ezokende na bapays ya libanda ya étranger. Bon, la borne onga nasalaka na Cape Town quand même na pasteur Louison tunasi la PCMO de Biskazali. Donc, ils sont normalement parce que d'abord, dans les églises ensemble, les églises de pasteur, tout le monde, les églises ensemble, c'est un peu la solution, la question, la réponse à la mot, ce qui est à la borne, on a fait grâce à trouver solution parce que la borne est l'église ensemble a promis pour la base de la sauver dans la base quand même. Ah oui, en vrai dire, tout le balabord est allié des refuges, donc Mututu a un problème. Oui, et que non, makamo ya vie na ezo simbate, il faut boya kuna beaucoup ta pasteur na Louison azali et yo mo pe oza pasteur pour na vie na yo okoki koloba makambo ya bien et olanda na vie na parce que mutu na mutaza maître ya vie na ye. Otika peut-être ko s'azarder, otika peut-être ko mema mbutu na ba vie na bino car Jésus-Christ revient bientôt. Donc, tout s'est préparé, tout est déjà. Tous les nini, tout les wapi pour Nzambe akoya akutabiso wapi. Donc, merci beaucoup, frère Rinel. Mon entier bazar bazeba fidèle internaute bazar bazeba parce que biso a toujours information toujours na source. Et ça n'est le moment encore ba frère na biso baloba. Que non, moi à ça l'idée de la pasteur congolais exact pour biso nyonso a air tokenda oma face côté tozwaka mokanda tobwaka ngunda mpo biso nyonso tokosaka ebele baboma bapapa baboma bamama baboma bakoko nayebi te soki oboma papa to koko. Bon, affaire ya oma face ndenge bapasteur mingi mpe bakosa parce que eza vrai ya des personnes stilo basala na bangunda na Afrique d'ici basala jusqu'à papier oyo bazwaka comme si réfugié bakosa makambo ebele à peu près bapapier wana mpona bayamba yango. Mais en tant que moi ensemble, on a un frère d'ici. Donc si apparemment on a un frère d'ici, on a un ensemble. Donc le couteau n'est pas ensemble, ils ont bien tout. Ils ont bien tout. En vrai dire quoi? Bah parce que on va faire comme si coco ça le cambo, donc on intéresse l'intérêt moi boya mukili, ils ont vraiment bien tout. Parce que ensemble, ensemble agiste. Tant on ensemble appelle ça appel na mukili soit servi. Yabi comment il faut pouvoir des zones donc parce qu'on va quitter comme nous pour pouvoir comme nous dans la France ici que coco ça donc on a recevoir papier on a donc on a un peu sinon on conseil vraiment et ça bien tout le cabo repartir par exemple aussi dans ma ensemble parce que bah qui colle la vie bah il faut faire ensemble donc ça dit que bah pour ça intérieurement au besoin on a pour recevoir jusqu'à papier oui donc comme ça sous question la réponse là yo le but peut-être bah ekoluka vi ekosala nzambe te. Est-ce que eza pe na question moko il faut na tuna oyo on a lobi eza sous question ya réponse no oyo o répondre nga. Est-ce que pasteur soki azo servir nzambe akoki kosala mosala mosusu te? Pourquoi pas? Akosala mosala osengi ke asala mais en fait dire pasteur ton ala ya berger akoki kokipe totalement na koservir bana nzambe parce que totalaka na Bible tomona bapasteur ebele na Bible voilà il faut ça l'alterner jusqu'à servir madame ensemble parce que madame ensemble dans les ministères si on y paye si à 100% dans ma vie comment il faut pouvoir dans la poche dans l'amour alors parce que c'est comme que aux dans une équipation qui est ça là pour servir dans le monde qui est paye ça normalement il faut pratiquement quoi il y a pratiquement comme mais ce monde qui est paye ça normalement vous ça soumis balai aux autres qui dans ça là puis dans la jour aux autres au caboli bâtonner off au servir ensemble. Ouais, c'est que les gens veulent savoir pour le mouvement l'église voilà. C'est pour ceux qui pasteur à se servir en Zambie. On a dit qu'on ne vient pas et ça appelle au Zambie bengai. Si quoi à servir en Zambie car à salaté à vivre en ligne et bah pasteur on peut et ça que non à bout de ramon à mort mi balé mi ça tout et il faut foutre en là ou faire ça ma muniosto. Ce qu'on y a soit na tokolo ba ezani.
azwaka bambongo église afrappaka bato to ezalaka ni parce que quand tu travailles pas tu payes la maison ofuta ya bana classe tobenga ngoni. Bon, merci la question Tony. En fait, notre Dieu est grand, puis notre Dieu est vraiment dans merveille. Parce que tout le monde, même la Bible, on m'a dit comment il faut utiliser même des quais pour aller ça et donc on m'a dit comment il faut ça là, même si c'est pas ça la thé, au milieu c'est on m'a dit comment il faut pouvoir on a collé ça. Alors colia tout colata, mais pas ensemble dans l'autre. Il y a mon truc c'est que tout le monde qui s'agit de comment il paye ça. Donc vite dans ensemble, il faut faire ensemble à 100%. Au moins la paix dans ma vie comment il faut pouvoir besoin. Ok, merci beaucoup. Selon yo sikoyo wana sikoyo eza na otuna envie na yo sikoyo pasteur soki aoservi nzambe soki asali kaka ministère moko ya osala nzambe eza bien to eza mabe? D'après moi eza bien makasi parce que il y a des temps singa partir de la concentrer juste na ba prière na ba jeûne na kobonela mpona itonga na nzambe mpona ngai eza ebongo sikoyo soki pasteur ezaki no pasteur aosalela nzambe aza mpe na mosala ne aosala aboyi peut-être kolia ne bambongo ya mabonza mpo ebimisa ye mosusu keno aza faux pasteur ou soit ekitisa dignité na ye na valeur na ye. mais offrande na bible eza ekomami offrande eza mabe te meme bandimi eza mabe te te tolobi te topesa mpe dimi mpona pasteur te question wana na opose yo ngai atino question sikoyo pasteur soki ezaki no pasteur alobi asalaka na ye mosala e aosala mpe na ministère ya nzambe eza mabe to eza malamu? eza bien mais en tant que vrai chrétien si opermettre na batemps ya kosala yango okosala mais si opermettre na batemps te tika na okosala te parce que oza na temps mingi ya kokipemama nzambe na okiboma mosala parce que nayebi mon pasteur napesi te mbosi ezali pasteur Israël Sembe na Arche de l'Alliance na Congo atika mosala mais akoma koservir nzambe donc à temps plein tu vois parce que il y a des temps parce que batemps mosusu donc soki ozosala na mama nzambe soki temps ezopermettre te c'est motika moko okenda moko nayebi bapatron soki batika moko mosala mpe na moko c'est mieux mpona ngai eza mieux ya kotika mosala kokipe na nzambe parce que nzambe afutaka kutu kitoko na koleka bato baosala na babiro na poste ya badepute donc nzambe yabi kofuta malamu. Ok, merci beaucoup fidèle internet baotala nzambe asala na ntan na ye na ngongani kaka nde ezalaka enga mpe na opesa bato oyo baotangela deja mosala mpo bakoma pasteur ngai vraiment conseil na opesa bino etaki ya mignon de la presse ezaki no soki oservir nzambe il faut ozala na eloko moko mpe oyo osalaka mpona peut-être obetisa moninga mosuli baku te moni toza bato toza na mai na makila c'est pas dit que pasteur aza nzambe non pasteur aza simple serviteur oyo nzambe aponi mpo alobela ye mais pasteur mpe ifo ozala na baactivité no oyo osalaka eza kaka teke no mpona kotyola mpona koignore non ezake mpona bandimi oyo baomona bazala deja baexemple mpe bapasteur na biso asalaka boye ata ngindi eza mpona bambongo biso otielaka mabonza te. Oui, tozongeli yo far na biso rinel tongi toyeba affaire makambo ya mabonza sikoyo makambo ya mabonza na église na bino la borne pasteur moto azwaka yango ou soit ezalaka no basalela yango mosala église? En fait, au fond, eza mbongo ekipa makambo église mais esi des lignes ekipa makambo otali pasteur ye moko parce qu'au fond na église batela pasteur ya ye moko mpo sunga ye dimi eza offrande ya pasteur eza offrande oyo moto abonzaka epa nzambe parce que soki baoffrande eza ya pasteur eza moto apesaka nzambe mais ntaki ntongo opesa nzambe donc mpona kosunga makambo ya nzambe eza ebele na église kosunga bakiti ya po kosomba bato donc makambo eza ebele osala na église yango esenga kobonzela nzambe donc mbongo offrande ekipaka na église eza nde ekenda na poche ya pasteur te soki mpe na évangélisation makambo ebele esalaka na église esenga bakobonzela nzambe. Ok, merci beaucoup venanga ambodia sunda leader ya liège balobi bongo offrande totindela na biso nzambe na wester te eza kaka keno tosalela yango misala église tobongisela yango baban babiloko ya mike mike kaka ndenge ezala mpo esala c'est bon kitoko na elengi aire bato baoyo prie mpo ezala bien parce que nzambe aza mpe nzambe asali te aza nzambe ya propre siko tolingi toyeba bato ebele sirka makambo ya offrande yango bazoloba na makambo ya badime offrande oui eza opesa oyo nyonso tu oza nango mais tomomona mpe badime na bino ekomi motu pasteur atelemi je parle pas de la borne nazosangisa baeglise nyonso parce que
naza mpe na mwa baexpérience ya baeglise ebele bafaux pasteur mpe na fréquente bango trop ya bafrappeur bayebi mpe nde baotalanga boye motu mpo alukanga aza te mpo nga aloba ya vérité we bango vraiment eza trop pasteur aoleka na tv namoni motu bakoti boye mo nde nasimbika ye boye namoni motu bakoti boye frère mignon yo ifo pesa 2000 reine frère trésor 500 giga ifo yo pesa boye omona te ke non ezodimine mpe valeur ya nzambe parce que nzambe aza nzambe moko place azali tokoki oremplace motu mosusu te toleka tooteya bato offrande ou soit dime eza eloko soki pasteur te etushaka motema motu yo moko oki oseme mais toomona bapaster bakoma obenga baosite bakombo etake frère etake chrétien un vrai chrétien ozomona yango ndenge nini ndeki ngai chrétien nakomona kosenga d'abord offrande na monta oyo omoni ke donc na volonté ya pasteur eza d'abord bien te parce que offrande eza moto donc ye mokanisa ya nzambe na oyo nzambe apamboli ye donc yango olobaka appel ya nzambe eza difficile donc mingi babengami te basalela nzambe parce que ntango nzambe abengi baoyo ye donc ye moko omona na misala oyo esengi meme donc selon offrande parce que mingi bamoni misala nzambe nde ezofuta yango balingi baattaché na baeglise basala yango business ok basala yango business mais nzambe afutaka mutu donc selon ye moko nzambe d'abord offrande eza mutu na nzambe nde azwaka par okanisa nzambe na oyo nzambe apamboli donc si ya des pasteurs basalaka donc proposer mondimi apesa monta au pasteur alingi en plein air mpe eza mpenza bien te mais il y a aussi d'autre part parfois nzambe akolobela mutu moko songolo pakala apesa monta autant nzambe asolika boye donc ça arrive c'est normal mais si nzambe ayebisi motu peut-être nzambe ayebisi yebisa mignon apesa 2000 reine tosomba dvd na église ya ça arrive aussi parce que nzambe aloba pe na façon mosusu ebele nzambe akopamboli kaka na mbongo soki eza mposa nzambe apamboli parce que akoki na travers motu moko boye ayebisi yo na vision to ayebisi yo moko ayebisi yo pesa monta boye ozwa epamboli ya parce que nzambe ayebi komaki kotravaille na bana na ye mais bible yango kaka yango moko elobi so nzambe apesi vision apesaka mpe provision mpo nzambe apesa vision wana premièrement epa na yo moko so mpo oza concentré na ye c'est ça ntongo oyo bazoba bato baza kotache mingi na nzambe parce que mpona mpo ozwa vision soki ozotache na nzambe nde akopesa bavision akoyebi so dans le quoi tu peux faire alors bapaster basalaka bappel ya kobenga mutu akata offrande parfois elanga 5000 reine elanga 10 000 reine soki basala yango na volonté oyo ezosenga bango mpona bambongo bagani bambongo donc bayebaka nzambe aza juste epuis nzambe aza nzambe ya mawa aza nzambe yamoko agiraka na colère na ye motu moko ekopekisa nzambe parce que il y a aussi des temps de la fin donc ezala malheureux mpona bapaster bingi tomona na félicile na se parce que jour asuka ezala vraiment malheureux mpona bango osala mosala nzambe selon volonté ya nzambe te ouais bapaster biso lelo dimanche tobai topesa toujours kaka baconseil epa bapaster bomoni kanda nzambe ezala vraiment trop makasi kaka nde toloba ebele te kanda nzambe eza vraiment trop donc nzambe oyo asalaka bamiracle peut-être na batango ya banoe na batango banini asekisaka balaza aza ne kaka nzambe moko wana chanda te mais nzambe akoki obongola lisu lipa na miniti oyo te parce que masumu eza ebele na 21e cercle moni tosalela nzambe te mpona mbongo tosalela nzambe premièrement na motema na biso oyo balobaka toyeba esika touta te place mpe tokende tokotikalaka koyeba yango te il faut tobomisaka banzela na biso ezala simple ezala tout droit au lieu tobanda oleka tosala business ou soit commerce na kati ya église bambongo topesa ya bofrande ya badime topesa yango mpona bana na bino te topesa yango mpona bafamille na bino te topesa yango mpona osoutenir ministère ya nzambe eza te ke nao topesa mbongo boye mpo tobanga kitoko ya paster mabe ya paster non topesa yango wana pour soutenir la ministère de Dieu. Oui tolingi toyeba eske eza mpe dine mwa mwasi azala paster ateyema liboso ya bato ateya oui merci na question toninga eza donc d'après ngai eza vraiment dine te mwa mwasi akamba liboso ya mibali na kati na église eza vraiment dine te mais si parfois ebengami nango mwasi ateya évangile là c'est vrai parce qu'il y a aussi na bible yasi des femmes oyo baservira nzambe mais donc kokamba église wana mwasi azala kwa première position eza vraiment bien te
comme exemple namona yango na église ya Mamolan, donc azalaki en tête ya église, mais si moment bapratiquer donc parce que personne mobile ne akoma comme donc koproche parce que amona yango eza normal te, donc mpona ngai eza vraiment bien te donc osakamba église, donc eza bien te si bazali bameka mpe koacorriger parce que mosala nzambe ebengami mpona mibali mais côté yango masaki côté évangélisation c'est normal, c'est normal côté eza normal, mais jusqu'à kokamba église ozala dans numéro 1 église non eza bien te. Ok, merci beaucoup. Toki autant moi ba verser na biso ya lelo dimanche moi muke pona fortifier batu baza na pasi batu baza na mawa, donc même bible lobi tolela na ba o ba olela parce que toyebi batu baza problème te, toyebi pe batu baza pasi te, toza wana ka pona soutenir mutu nyonso na Elenga Combat TV. Tolela na ba o ba olela, toseka na ba o ba oseka, tolia na ba o ba olia, tokima nde ba o ba otonga ba o ba oloba mabe pona batu. Donc totanga verset biblique ba 3 versets bibliques na biso et fortifier bandeko na biso oyo baotala biso na Elenga Combat TV. Merci beaucoup. Donc to banda na verset na biso psaume 143:8, Bible lobi dès ce matin confie-toi à Dieu. Donc Bible zoloba to se confier na Nzambe. Babi tongo nyonso ezaka tongo lelo te, tongo nyonso to se confiera na Nzambe et ça la bien parce que ebele pe banamuki na tongo lelo te, ebele pe bazwi makama ya ndenge na ndenge vi ke toza a bonne santé et nga asimi micro na osala interview na frère na nga Rinel, il faut tokumisa toujours Nzambe. Donc soko lamuki na tongo ata orozala busy mais soit au moins 5 ou 3 minutes ya prier Nzambe parce que il est bon. Donc deuxième verset na biso eza Ephésiens 3:14. Bible ebisi biso ebisi biso elobi confiance, foi, espérance en Dieu. Donc Bible eyebisa biso que non, il faut tozana confiance premièrement et il faut tozana foi. Eloko nga na olendisa bino mingi na point ya foi parce que eza ba circonstance ebele komelaka bato, même nga même bato ebele ekomela bango mutu na mutu ayebi histoire ya vie na ye. Donc il faut tozala na foi parce que soki oza na eloko babengi foi, oza na eloko babengi foi oki ozala na mbongo te, mais soki oza na foi ya osala eloko moko boye Nzambe akosalela yo. Même Nzambe asalelaki Ana mpona foi na azalaki nango. Histoire moko ya Bible ezalaki basi moko bakendaki na ndako ya Nzambe, bakendaki koluka Nzambe asalela bango babandaki kobota te. Basi mosusu bazalaki baorgueilleuse, basi mosusu bazalaki na komikitisa. Jour wana bakendaki Nzambe alobaki aoyamba te. Mwasi moko azalaki na foi ya makasi. Basi bazalaki ebele Nzambe ayesi bango bozonga boya lobi, bayimi balobi nayebi ke bafrère chrétien bayebi histoire na obeta basi bayimi balobi mais mwasi moko oyo azalaki na foi ayebisi Nzambe alobi nga na ozonga te, afukami na makolo ya Nzambe abi Nzambe ata bamiete bana mwa balia bamiete. Pour vous dire que non, azalaki na foi moko oyo abandaki kose comprendre lisu te. Donc Nzambe atalaki mutu abimisi na monoko ne ata bamiete, bino moko boye bamiete eza biloko ya mike badeshe. Donc Nzambe asalelaki, Nzambe apesaki kutu bamiete te, apesaki oyo eleki bamiete. Pour vous dire que non, il faut tozala na foi. So oza na foi ozwa eloko oyo oza nango besoin. So oza na foi Nzambe aosala eloko oyo ozalaka nango besoin ozala na vie. Donc foi eleki eloko nyonso. Ndeti nga minion de la presse na yesa bino nga asalelaka na foi parce que nga leo na okoleka na TV na yesi bino lobi nde na bino osala eloko boye. So bomoni nga asali yango boloba te ke minion asimbi kisi. Bato balaka pembeni na nga bayebi ke nga asala mama mike te, nasala mama minene eza foi. Moni. Donc ndeti lelo na bana compte na nga lelo na na lar te, nazaka nde na foi. Moni. Na ote ya bana Nzambe, na ote ya bato balinga minion de la presse, ezaka te ke ba base banini toyebi Nzambe, tozwa foi, toza na confiance ya biso moko, toza pe na confiance ya Nzambe. To espérer pe na Nzambe ngo parce que aza Nzambe ya ba défi. Invité so frère Rinel a aucun baxilo mo. Oui, na robaki sama mukie selon foi parce que si tu la Bible, il y a si Job tout le monde dont tu histoire Job ndenge alaki souffrant la maladie. Mais le quoi il jusqu'à la foi, bon espérant jusqu'à la fin. Malgré tout, alaki na ba mbongo na ye, aiki ko perdre tout.
même si moi c'est ça qui non finga nzambe parce que nzambe a commission ne to comme nango boy mais comme si Job avait alliance dans nzambe avec qui de quoi il s'agit nzambe o atela motema c'est nzambe a kosa te donc nzambe ala nzambe o ebi donc ça dans la façon na yango même Job si suka suka ikobika puis nous sommes perdre qui doit recevoir qui en source même si total histoire ya Abraham avec la foi mais même nzambe ça qui est ça la moment dans Isaac comme ça avec la foi avec qui de qui il est capable parce que nzambe ala nzambe wa pouvoir la nyonso même esengi mwana au problème nzambe abi comment il peut pouvoir a vu le papa aussi donc Abraham avec même dans ma prophète en fait nzambe mwana na yaka moko abotaki Isaac et ainsi pourquoi quand Bible dit singa il biso donc nzambe atala quand même au-delà de ce que nous pensons donc nzambe ceux qui tutile mutema parfois il faut penser au somma voiture moko mais à peu près sur 3 4 donc nzambe ala nzambe au fallait que ça foi on a tous les problèmes peut-être nzambe foi ali comment donc agir dans la prochaine. Ok, pour clore na ba verset biblique na biso yasuka ezali Jésus-Christ est ton réponse malgré les circonstances de la vie. Matthieu 11:28. Donc Bible esa biso nzambe aza réponse na biso parce que eza bato ebele balobaka balelaka nasengi nzambe ebele nzambe azopesa te nzambe ayebi nga te nzambe ayebi yo na nkombo na yo nzambe ayebi le pourquoi azo permettre makambo wana ekomela yo peut-être so tomoni lelo tovandi biso bagene tokóma koanvie tomona moninga mosusu aza bien azoloba bien alata bien mwasolo bien tobi te fo nalanda moninga o mais oyebi moninga wana relation aza nango na nzambe te okoki kozala na bapresse okoki kosimba kisi mpo olanda moninga arke moninga wana aza vrai chrétien asalelaka nzambe na bosolo donc na circonstance nyonso eyaka na vie tolobaka te nzambe atiki biso tolobaka toujours nzambe salelanga oyo oza nango besoin tolobaka te ke non parce que nzambe aza papa na biso aza papa mutu moko te aza papa na biso nyonso soki ozwi mwa circonstance mwa quelconque il faut lobaka nzambe merci il faut tolobaka gloire à Dieu parce que apermettre ye moko makambo wana ekoma eza lelo mo il faut na faire comprendre bino bana na nzambe baoyo bovivra peut-être na ignorance omoni satana bakaka na dialogue na nzambe omoni mpo satana asala mabe il faut nzambe nda permettre yango parce que nzambe aza au-dessous te aza au-delà ya makambo nyonso baprojet nyonso oyo satana apansaka ou soit azopense na moment oyo nzambe déjà amona yango na miroir na ye mpona olakisa bino ke na circonstance nyonso eyaka na vie nzambe apermetaka yango moni eloko mosusu ekomela motu na vie mpo nzambe alakisa capacité na grandeur na ye nga moko naza na témoignage vivant ya grande sœur na nga nakoki oloba ngo na ndenge ya batv te me nzambe ayebi oyo asalela biso mpo lelo toloba peut-être nzambe aexistaka nayebisa bino nzambe aexistaka tozala na confiance na ye tozala na foi na ye totika peut-être koignore nzambe mutu na mutu ayebi religion oyo osambela nayebisi mpe mutu achande religion te parce que mutu na mutu aza il faut asala choix oyo ye alingi donc mais toza na choix moko kaka eza nzambe donc bozala vraiment na foi na circonstance bokumisa vraiment nzambe parce que nzambe nde aza réponse na biso wana eza Matthieu 11:28 donc totika kosazarde tokima mosika ya nzambe te toya pene ya nzambe nombo mona basere na biso Marie Misamu bayembela biso banzembo ya bien tomona papa na biso évangéliste Thomas Lokofe ayembela biso banzembo ya bien ndeko na biso Michel Bakenda Hardy ayembela biso banzembo ya bien e wana nabengaki confrère na ngai ya ntongo José Nzita ye mpe ayembela biso babiloko ya bien Matou Samuel mpe aza kaka kofortifie biso tozala toujours na droiture ya bonzambe donc tosisi vraiment na bavexe na biso tokocontinue na baquestion na ndeko na biso Rinel après tokokóma na suka ya émission na biso kaka ndenge ezala oui ndeko na biso Rinel tozala besoin toyeba mbutu mpe ekoti na bonzambe yango trop tomona mpe bapaster bakomi kowela baposte trop bango na bango est-ce que eza vraiment important paster awela poste awelela spiritualité te mais awela poste est-ce que eza digne paster ke ozala bongo non eza vraiment digne na ntango moke te na makambo ya nzambe eloko eza motuya kozala mwana nzambe parce que okozwa même poste nyonso olingi na mokili awa mais si oyebi nzambe te
donc poste luka na mokili eza elomoko te eloko eza ya motuya liba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et puis banga nzambe ntango na kolinga nzambe donc sala oyo nzambe azolinga nde ya motuya yango meme poste na mokili oyo même soki ozana président soki omona nzambe te eza nango meilleur. Ok, merci beaucoup. Tomoni pe mbutu mbutu ekota à travers biso basali ba chrétien o tomi benga ba ouvrier na ba ouvrière. Donc comme Bible lobi tous les ouvriers ou soit ouvrières méritent un salaire. Salaire na biso ezate ke non so naza ouvrière en église il faut na linga salaire na ngeza ke na linga mwasi. Ya onde eza salaire nzamba pesa non. Oui, to boy pété ke non soki okomi responsable. Omoni mwasi sepesi en église so za besoin linga mutakango pété. Mais tozomona pe makambo wana ndenge ekendela mama na bato kutu bakota bar na biso bato toza na église na préféré bato bakoti na bar po nazomona bafrère bazobebisa réputation ya jeunesse na kati ya église bafrère bakomi kolinga na bango na basere bafrère bazobebisa bavie ya basere bafrère bazodétruire bafille ya bana bato ya mike boeskizenga mpona terme bana biso ya mike baza bavierge bafrère ebele bazodeverge bana bato estce eza madini bafrère bakosama mabo kodeverge mwana bato eza mabe te mais il faut oyeba oza na projet nini sur mwana wana na bato na ebandeli awa moni nzambe aza nzambe ya kolere bato oyo bamema makambo ya nzambe na baje parce que bamoni ke eske basala bagene eza na église bayebaka nzambe ajuge bango et puis bazala très vraiment ser pa nzambe parce que makambo oyo bango kosala na église kolinga basere en tant que aye na église jusqu'à mpona intérêt moko jusqu'à mpona aza certifié na oyo alingi azwa na église aye kolinga ser aye donc kotia potopoto makambo nzambe donc église eza esika bakendaka kosala baje te eza esika tokendaka koadore nzambe donc parce que nzambe na mérité na lokumu soki bato mosusu bazwa yango na ndenge ya bablake okende na église kolinga bana bato et puis alingi mwasi et puis après quelque temps aboye et puis akobikisa yango comme si lokola bilanga non donc nzambe ayebake aosala likambo na nzambe likambo na ni paster ni frère likambo na nzambe moko parce que nzambe apesi biso église lokola lie de refuge so tokendaka kozwa donc solution oyo tolukaka tozwa comme isibia na baquestion na biso mais des gens bakendaka na église avec donc bapensé mosusu négatif mpona église nzambe akotaki bango un jour. Oui, merci beaucoup. Naozongela kaka naza esu na sous question ya opposé na réponse na yo donc soki olobi keno batata bakende mpona mama baseke baoki osambela te oui eza nango keno basambelaka mais bamoni keno place kaka ndenge olia nde babiso so mayele aliaka azingazinga lopango eye mpe osambela na église wana amoni autrement osala eza te azwa kaka motu moko boye balekanaka na bango na ye mais ayebi mpe te aza mpe sio te ke soki akoki obale oswati baosuka wana non kolinga na église na ndenge ya parce que église eza molie oyo eza fo makambo eza lie sacré fo makambo oyo eza sérieux ntongo ezomema makambo eza na ndenge oyo ya aventure donc eza nango bien te loba kende na église so omoni ser asepelisi yo kuta na ser linga ser na ndenge ezangi na ndenge ya normalement après omoni paster parce que donc kosala proposition na kolinga na nzambe eza nango normal mais soki oki na baje moko boye ya marke ndenge eza nde mabe parce que ndenge oluka likambo oyo ekomela na vie parfois donc yo moko ekomela na vie obalaka te epuis obali boye obota te donc ebaka omaki église na ndenge moko ya baje donc fo luka nzambe asala makambo oyo olingo ekomela yo na façon ozotache na nzambe donc même asi avant ya kolinga ser na église kozala mpe ntango ya kobondela parce que tout le monde a appelé l'église, pas qui l'église, donc c'est un kitoko, donc c'est pas la sœur parce qu'elle a kitoko, mais en fait quand il y a retour dans Zambé, on a appelé ça vision, il y a est-ce que moi c'est dans l'ingé na balle, est-ce que ça sert oh, comme on a appelé au bali, donc l'ingé sert wana jusqu'à point parce que ça a kitoko, mais après un moment l'autre il va la paix et koufa. Est-ce que eza normal so ningo ba la paix okende kota pasteur oyebi si pasteur appuyer le alukelo mwasi a bien. C'est normal. Normalement, tant que chrétien, avoir pour nation, il faut que nous ensemble. Parce que libala. T'es un habit pasteur. Est-ce que au cœur pour na paix ou pour ni moi si au cœur kota pasteur ou habit pasteur moi si nanga yo sambela pour na biso to yeba so kaza moi si nanga vie. Oui. Il y a habité avant
Mais place wana nga aza contre yo parce que tozongelaka la Bible parce que on parle de la Bible. So otali histoire ya Adam na Eve. Oyebi histoire wana ata mwana botami lelo ayebi histoire wana. Ere Nzambe asalaki mwasi ezalaki nani, mobali ezalaki nani? Yes. Ere Nzambe asali mobali amona ye mobali fo azala ye moko tasalelaki ye nani? Asalelaki ye mwasi. Ere asaleli ye mwasi enge olobaki non Nzambe nde asalelaki ye shwa, Nzambe nde aponelaki ye. Ali ere nani mwasi asalaki lisumu, mobali ayebisaki Nzambe nini? Te yo répondre nga dans la question alobi nini mwasi oyo opesa nga pour te dire que non mpona osala choix na premièrement Nzambe aponela mutu mwasi esu te. Moni eza lokwa Nzambe oyo oyo asalaka na batango ya Noe na ntango Nzambe osala yango te mpona olakisa ke non toza na minute oyo toza na mokili moko oyo eza ya masumu mingi. Moni Nzambe oyo asalaka bamiracle na ntango akala il est le même aujourd'hui éternellement. Mais eza na biloko oyo eza ke non osala yango te nde asalaka na makambo eza na Bible. So otali na génération banda bapapa na biso ya première génération, deuxième, troisième ata moko te bakomai na Bible ata azalaki saint mpona olakisa oke non etika lozonga lisu te. Mais mwasi so olingi ozwa mwasi il faut eza d'abord tolobaka eza libanda ya makambo ya spiritualité. Moni soki osenga Nzambe apambola peut-être foyer na ndenge ozoluka créer, là on a dit qu'on vient pas. Mais soki osenga Nzambe ke alukelo mwasi oyo abongi na o eza jour mwasi wana osala mabe oyebisa Nzambe mwasi opesenga abebisa bene nanga. Pour la répondre bien à la question de Tolobi, tout le monde a d'abord le Kambo, Tali, Adam, Eve, ils ont d'abord choix Nzambe. Parce que la première année na biso na ana mokili. Donc choix il y a Eve, Nzambe sala ki Adam parce que Nzambe yeba ki comment histoire il y a Adam Eve koleka pour na tout na mokili. Donc tout le monde histoire Adam Eve ils ont déjà choix Nzambe sala ki ba asalaki kopona Eve te Nzambe ayebaki te ezalaki parce que même Adam na Eve bayebaki te ke un jour bakoki osala eloko wana. C'est grâce à serpent oyo tobenga diable nde ayaki okotisa bango ba mauvais esprit wana mpo basala makambo oyo basalaki. Mais Nzambe ayebaki même pas, mais ere bango basalaki yango nde Nzambe ayaki oyeba makambo nyonso wana. Bien sûr moni eza boye moni donc Nzambe apesi Adam Eve des gens ezalaki eza choix Nzambe asalaki kozwa mwasi na mopanzi mpona abimisela ye mwasi ya Adam. Alors de quoi avait dit ntango kozwa mopanzi ya mobali mpo asala yango mwasi ya ntango ekoma serpent ayi kokosa Adam. Serpent c'est-à-dire tobaka diable aza moto amemaka masonge donc aza moto akoya na bafaçon ebele mpona kodétruire eloko Nzambe apesi yango wana ke omoni déjà ntango Nzambe asalaki choix ya kocréer Adam eza chose ezalaki kitoko parce que apesaka bokonzi sur toute chose na mokili. Alors diable nde ntango akoti na vie ya Adam nde esalaki ke atrompe bolingo wana ezalaki bango entre Nzambe na bato na mokili yango mpe yango esalaki ke mokili ekoma na baétat tokuna lelo. Alors mpona kotana na mokili en fait na monde actuel komona mwasi donc mobali atuna Nzambe choix ya mwasi eza bon. Pourquoi Nzambe abi comment koguide mwasi ya malamu aya na vie na yo yango nayebeka donc choix ya Adam eza ya mabe te ndenge Nzambe asalaki komisele Eve ya choix mabe te donc diable nde akotaki na kati wana. Oui moni Nzambe aka Nzambe atort te Nzambe azala toujours na raison. Eza même so tolobi ya makambo physiquement boye to bamokolo azalaka na tort te. Même si mokolo aya oke bando ofinganga mignon so nga répondre eba bamignon aza impoli moni Nzambe aka na tort te. Nzambe mpe asala yeke te il faut esala mabongo mpo makambo esama non eza circonstance ya eloko wana nde esalemaki. Bon eza ndenge Nzambe ndenge apouvoir kipla na ye mpona lelo tokoma parce que si c'était comme ça biso ndenge toyemba Jésus Christ te Nzambe asalaki comment mokili ndenge Nzambe asalaki mokili ndenge mpe epongamaki ke Eve atombe na lisumu après que mokili ezonga na loboko ya diable si Jésus Christ akita akufela biso donc eza ndenge Nzambe asalaki plan na ye parce que nyonso tomona na mokili lelo eza selon volonté ya Nzambe. Alors mpona ngai ya motu ezalaki efo mwa donc kotuna volonté ya Nzambe yo osengi na libala mpona kotuna volonté ya Nzambe Nzambe apesa yo mwasi yebi kotambola naye na libala parce que libala eza eloko oyo tosindaka yango ntango toza mikolo parce que ntango na mokili eza na trois sortes kobotama
tozala baya moke toyebaka te sikani tobitongo tozala baya moke toyeba eloko moko te et puis kokufa kaka kokufa toyebaka te kotuni tokenda mais tant tobalaka eza eloko toyebaka oyo tosalaka na vie donc pour toute ta vie yango osengaka on se marie une fois dans la vie ya donc faut na nzambe nde osengi libala parce que eza engagement tosignaka tosinya yango donc pour toute ta vie donc juste kokufa faut kotuna nzambe est ce que nasala engagement ya libala est ce que eza bien to malamu ozala bikoma ekopesa réponse concernant moi soki kozwa na vie ok donc balobi nzambe akufela biso nyonso ndeti ngaa ma ata moto aluki ngaa bafaçon nyonso ngaa ma omamusomba mpo nzambe akufela biso nyonso oui mpo tocontinue su na question na biso tolingi toyeba bafrère ya Afrique du Sud parce que tu vis en Afrique du Sud oyebi baréalité leka otambo mpe na baeglise ebele e ndenge omoni bafrère ya baeglise mosusu est ce que boza na bango kaka bacritère moko soit baosambela nzambe peut-être mpo baza na bafaiblesse so bazwi nzambe baokima so bazwi baokima nzambe plutôt bon na Afrique du Sud awa eza makambo ebele concernant bafrère na biso na niveau ya baeglise biso bakenda eglise kaka mpona baza na baproblème mpena biso baza na posa nzambe asalela bango quelque chose baza nango posa biso bakenda eglise donc baza na cas na ye na cas na ye alors wana mpona na répondre en général donc nayebi mpenza te mais en vrai dire bato oyo balukaka nzambe na Afrique du Sud na bosere nyonso komipesa na nzambe na 100% nzambe ayebi koma kopesa mpe olukaka na vie na bango mais ya des frères mosusu bakenda église kaka mpona bakomi na Afrique du Sud bamoni ke vie Afrique du Sud eza un peu difficile mpona bango donc mais yango en fait eza mpe façon na yango bape donc nzambe ayebi koma mpi koguide mosusu na Afrique du Sud awa mpe donc ayeba mpe chemin nzambe à travers la vie donc avi artour na Afrique du Sud parce que ntango omona motu so akomi na suka amoni na Afrique du Sud amoni ke aza ni papa ni ndeko asunga ye yalie ya refugie eza kaka ke koluka na nzambe yango na biso mpe bamipesa mpe na nzambe nzambe mpe ayebi koma kopouvoir na baposa na bango donc c'est un peu ça. Donc question vraiment suka mpo toclôturer émission na biso ya lelo toza na besoin toyeba na église bajeune fille na bajeune garçon na bajeune mama kisongisongi mpe koti na église makasi koleka bato ya libanda toyebi ke bato bamelaka masanga kutu bazalaka quand même mwa maîtrise ya vie ezali par rapport à biso bana ya nzambe parce que toomona na kati ya église yango toomona bafrère baza na kisongisongi moko eza biblique te parce que kisongisongi déjà eza diable parce que moto alobaka mabe ya bato aza déjà ndoki so tozomona baza nde na église ekomi mpona kende fo nalata kete ya bien awa na Afrique du Sud komi mpona kende fo soki ezala mwa bien église ekomi baconquérance ya trop est ce que bana na nzambe bakosala concurrence ya makambo elamba soit concurrence ya kotonga moninga eza vraiment bien ata moke te soki lepekisi biso d'abord lisumu donc koluka kokende église mpona kosala donc kisongisongi kende église mpona kosala concurrence na mutu na elamba kolata mais eza normal soki na bapamboli olata basika lata mais lata na forme ete ke olata mpona kokende kocompare na mutu moko songolo na église olata yango to mpona kokende kotonga mutu donc eza danger non c'est une église mpona toza na rien parce que toza na risque na Jésus Christ qui est notre Seigneur notre Sauveur mpona kokende église mpona kopesa gloire nyonso na nzambe komona elamba oyo eza nango rien donc devant nzambe nzambe atala jusque motema mutu ndenge eza koattache na ye atala ni elamba ni oza nango atala jusque motema ndenge eza koattache na ye yango bato bakende na église mpona songisongi mpona kosala bacomparaison ya babilamba ya mituka ebilo ebele donc eza bien te vraiment nzambe agali no mawa mpo kosala tout défenseur ya kotika bavie wana na église parce que église eza lie oyo tokendaka kopesa nzambe lokumu parce que azomérite lokumu nde azobatela biso de lundi jusqu'à dimanche donc ye nde azomérite lokumu donc so tokende église mpona kosala bacomparaison nzambe akojuge bino mabe. Ok, merci beaucoup. Un grand merci à mon boss, Balobi, boss JP, qui est ma boss des boss. Et pourquoi pas saluer Trésor sur ma caméra, Balobi, le grand caméraman à 4 Cape Town, 520 Go, Bajuva, puis donc, Balobi, frère Nanga, évangéliste, Amso Thomas, le Kofé, je te salue en passant, Balobi, Rotterdam et tout ça, toujours, Babi, frère Michel Bakenda Arti, il y a eu un wana, tout Zalaka, Navasafa, A, Nenge Zalaka. Babi, José Ndita, Aob, Mselo, Komoko, bozala branché bafidèle ya nzambe bokimakima te balobi basali baza mokie elanga eza tellement monene tobenga bino boya
donc so boye bosaleli nzambe esala un grand plaisir. Même bible lobby ceux qui mutu asali andimeli nzambe eza lokola journée moko eza extraordinaire ka ndenge ezalaka balobi union de la presse aza toujours na bonzambe mingi to babonzambe kati na nkolo eloba mon confrère ya média Alvin Kabea balobi l'homme le plus sage de la presse internationale. Donc les corinel est-ce que vous pouvez sa mot de la fin okope sa dédicace na bato balandi biso na Elenga Combat TV chaîne ya ba professionnel. Oui, merci la mot de la fin vous permettre ngai juste na ngana pesa mbote na bato nyonso baza na hôpital bazobela moment oyo parce que moment oyo asi parce que moi naza temps mosusu ya kovivre un peu na hôpital pendant un mois ou 2 mois omoni bato bazoza na hôpital parfois nous on a vie boza makasi na nzoto mais sinon bato sino hôpital bazanga même moi temps en fait ya korelancer moi moke azomoni loko atia na monoko akoka te donc nzoto ezoboya bon ngai napesa bango jusque message nanga keza batia société en fait pas désespéré te bapenser que baza toujours vie toujours na foi nzambe aza nzambe ya mawa donc nzambe abosani bango te malgré batemps baleki na bango pendant une année 5 mois 6 mois na malade nzambe ayebi comment kopouvoir na posa na bango nzambe aza nzambe ya guérison donc baespérera na nzambe donc nzambe aza nzambe ya miracle agotoa comme na suka même bato baza basida nzambe ayebi comment kosala miracle sida elimona na nzoto na bango donc tokroye kaka na nzambe topesa nzambe chance nyonso na vie na biso donc nzambe aza nzambe ya mawa akoagir na bafaçon akomisa biso na vie tolingi tokóma nango lelo epuis napesi bato nyonso baza lelo na baeglise napesi bango bambote apamboli baeglise nyonso baza kosambela nzambe na solo mpe na vérité kobanda na la borne epuis arche des alliances Bethel Philadelphie église nyonso ya monde entier epuis na tous les pasteurs Moïse Mbiye apôtre Dona pasteur Louison Tunasi pasteur Marcelo pasteur Christian napesi bango mbote bisika bazali nzambe apouvoir nyonso bali koluka abatela bango epuis libota na nga aussi bandeko na nyonso oyo na Afrique du Sud na Durban baza na Congo napesi bango mpe bambote epuis sans oublier ma maman na pamboli oyo pesi kozali nzambe abatela susu mikolo ebele susu na mokili epuis bato nyonso bayebi ngai bacamarade baninga nanga tokola na bango ozotanga na bango epuis pesi na bambote kusasa bozali epuis na mobebe nalinga mingi napesi mpe mbote epuis na tous les belles filles du monde napesi na mbote epuis na yo moko pesi napesi yo mbote epuis bo dimanche na yo na mo cameraman oyo asimbi émission lelo notre trésor le meilleur cameraman na kati ya Afrique du Sud bo dimanche na yo epuis mosala malamu nzambe alekela kopambola nyonso balandi émission. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment à la fin de mon émission. Balabi, Renate Ekouar, Motema et Caleb Kalomo, ma grande sœur chérie. Damba, c'est la Bisso Bekouar, Bisso Toluwaka, merci parce qu'il n'y a rien à dire, rien à commenter. Misalande, mon ava, Eve, Nzambe, et ça m'a toujours na vie na Bisso Bekouar. Donc, je salue mon grand frère Babi, Tino Ekouar, ingénieur du moment. Voilà, grand frère Nanga et Tongo. Pourquoi pas ma petite sœur chérie, Ovi Ekouar. Balobi, wana avocate Nanga, son a bébani na Moutunebi, que non. Petite nanga zana okate na makambo pourquoi pas Christian Ekouar babi ba petit nanga ya base donc ba petit mako ngambe koleka au grand frère na bango donc to continuer na oka bongo na pesi mbote na Chris Lumbala balobi jeune mako soin sans microbe et pourquoi pas Angèle balobi ayo pe yango babi gel de Cape Town babi gel ekonzo disquaret babi jeune à la raquette ya 1999 reine na ba coince donc wana ezaka ba accessoire poye alakisa ba farti napesi mbote na babone na biso tout et pourquoi pas saluer balobi Nesha Pindi balobi Junior Monele et pourquoi pas Vibration de Paris balobi motema www.binomobolukamwasine parce que tokomo boyo bimisa bakomba basi po internet ezaka bombo oyo yibela biso ya Willy Musheni ka ndenge ezalaka oyo boya koyibela biso vie Willy etoka po koma oyo komi bebe etoka po yibela ba million magambo donc balobi oyo alinga million alinga ka babi R9 Cape Town et tout ça toujours babi oyo alinga million alinga ka donc balobi je salue mon fils en direct de Brésil balobi en direct de Paris plutôt Manel Tony Manel et Tony Mobutu donc il y a eu en voilà balobi garçon mignon triple garçon babi garçon moko soin ndala da quête soki ya ba combien d'euros wana binomo boyebi na Elenga Combat TV tozalaka nde na ba million parce que ngaso oza vilain pas chez moi donc awa il y a que
mignon de na ba mignon quand des là. Donc bon s'abonner massivement masula bien bandi babi combat ka jesi là no kite mutu soit les kio il faut pas bofinga finga kae le babi na Félix Choisé quoi tous les cas. On se voit à la prochaine, bye bye.